Papa Batelemi, maman Tofanda Tel. Bébé quoi? Shabaka Songo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Yange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. J'abamba na modèle, Tina Pamia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kopanga, oh, Kwenya. Amange, Wamokosa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki, Wamokosa, Abisana Kwasa, Kwanza Muna, Wamange. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avoka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, vrai makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde, ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonna bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasi ya mibla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate to bosanite kopesa merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya bunde se merci na ya Willy Musheni les vrais code mboka papa social tokenda kabongo na vie na nga Jansi Bolanga balobi ya meta la brésilienne mwasi ya pembe toujours na kati ya Londres bazui wapi bamoureuse maman Irène ayaka boye biso tobetaka masolo solo tobetaka aubergine te pourtant tobetaka masolo batebele balandaka biso lokola bafifi tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundestantine voisine pourquoi pas Naomi Abel et Yale balobi de longues jambes na kati ya Luton balobi mwasa mwindo mulai ya kitoko ezalaka yo Naomi Abel et Yale umela bamoureuse maman Irène ayaka boye na bete la kabino masola so na beta aubergine te na sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie na rappela ka bamoureuse ba papa na ba mama ya Jérusalem soko za liso na ko hésiter te benganga na tongara bien na beta ka bien balobi ebete li promax yo benganga kaka et ça la vraiment bien makasi na basombiso nyonso o balandaka mama Irène boya to kolisa musa na biso o benga na numéro ezoleka wana opesi sodo to kobeta to sala rapé ba témoignage onzamba bikisinga onzamba pambolinga ko hésiter te benga biso to betaka masola so to lekisaka pe na ba témoignage po témoignage pe ekolisaka bato lokwa liso na zo beta ba mourir ezana mama moko azana kati ya Londres apesi lisolo pona koyebisa bana nzambe ketan eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt mais lisolo ya maman o apesa ke ngi pa mama Irène te
apesaki yango epai ya mosali na nzambe moko na Congo po akende kosenga bapriere. Ntango bapriere na mosali na nzambe wana nde mosali nzambe ayebisi ye lisolo soki se Irene ipazalaka na poto abeti yango ekozala lipamboli mpona kosunga communauté. Mama lobi auta na vi moko ya pasi ya mawa na kati ya Londres. Aza ndeko na biso mwasi afandaka na Londres. Bamoure na bamourese ba témoignage ezoya ebele ya ndenge na ndenge. Tozobeta yango kaka pona kokolisa. Na kosa bino te bandeko nanga témoignage ekolisaka. Mama oya lobi azalaki na Londres. Atamboli na vi moko ya kitoko te panda bambula ebele na mobali na ye. Mobali na asimbaki kisi. Kisi mobali na simbaki na kati ya mboka Londres akotisaki peye na kati ya misala wana. Misala ya mobali na ezalaki ndenge nini? Ba condition bapesaka mobali na ye, lokola yaza mwasi na kati ya ndaku, mobali ifo atambolaka na baninga na ye mibali, abimaka na bango na ndenge ya mwasi na mobali, bo comprendre to beta soloba na bazali. Mais mobali na etanga ndobima na baninga na mibali, baninga na mibali bakoki jamais kozala mukolo ya mobali ya sero apesi lisolo. Ezalaki facilité, ezalaki ba condition bapesaki mobali na ye. Basadaptaki na vie wana po ye pa kotaki mobali asalaki tout a convaincre ye bakoma na vie wana po bazalaki na vie ya elamba, bazalaki na vie ya kotonga, bazalaki na vie ya bakar, bazalaki na vie ya kitoko, baza batu ya Londres. Ayebisi mosali na nzambe wana obike tango tosande kosala vie nazali komona yango ezali normal. Mobali nanga bimaka na ba jeune o baza moins âgé que ye asala ba ba cadeau na yebi ke mobali nanga atambola bongo. Parce que tant babimaka na ba jeune wana mobali nanga ajubaka rôle ya mwasi. Donc ceux qui a vu jeune garçon moko boy akosenga jeune garçon ande akomisa yende mobali nanga mwasi. Ba na nzambe bolanda ba témoignage oyo. Eza ba témoignage ya ko négliger te. Eza biloko moko soki komelio na YouTube to na WhatsApp ndeko nanga partager lisolo oyo. Nzamba ko pambolo e ko fongola batu misu batebele misu. Pona mukona suka mutu na mutu akosamba na tour na ye. Tokomi ko remarquer na se na tango soki mobala ke kosimba misala na ye mabe mona a initier mwasi. Soki mwasi ezo sala pasi bandeko na lola libala ekozala te. So kutami na libala ya bondeko nanga bima rapide bo partager lisolo. Ndeko ana mwasi asadaptaki na vie wana. Ami yebi ke mobali ne atambolaka na baninga ne mibali me bazalaka bana mikie pana kokozo ya mukolo te. Fwaze azwa ya jeune o yaza mukolo. Et puis tango bakokende mobali ne tata ya bana na ye babota bana na ndako jouer rôle ya kimwasi nyoso wana pona bisenga mokili ndeko ana Londres apesi sole pa ya pasteur akende koluka lobiko akende koluka ba prière apesi so na ekuna pe andimi bapesa ngonga na beta yango bien que tokotanga kombo te me ekosunga batebele bazalaki na vie na vie ya bozwi bazwaki temps ya ko vivre na biloko ya mokili bazwaki vraiment temps makasi. Oleba luka mbongo na nzela musala ndenge ndeko na biso ya mwasi Magali Blin na kati ya France azosunga communauté yo ndeko za na France ilanda message oyo oza na posa ozwa diplôme osala musala obanda kokengela bana na France ko hésiter te benga ndeko na biso Magali Blin azosunga ba congolais nyonso oza na posa ozwa diplôme okoma gardien osala musala gardiennage ko hésiter te benga ndeko na biso Magali Blin na plus 33 77 71 78 74 6 na suka so komi numéro mabe mama papa oza na France oza na posa ozwa diplôme obanda kotsala musana otikalaka na bana ogardaka bana ozwa diplôme toza na posa ozwa diplôme na yo osala ki gardien osala obabenga so gardinage na France ko hésiter te benga biso na lombango okotanga na tango muke ozwi diplôme no kepe koluka musala oluki mbongo na ya propre tango kozwa mbongo no okoplanifier vie na kitoko soko lingo somba ndako okosomba terrain na ona priya bien et pa ya mama Isabelle azoteso ba terrain na priya bien na profiter na la publicité na bandeko bosa posa kosomba ba terrain ya kitoko benga mama Isabelle na plus 243
83 051 24 56. Maman Isabelle apesi numéro ya Congo mais aza maman aza na kati ya Belgique. Osomba terrain eza na ba papier makambo nyonso. Et puis milliers zote que le terrain de konanga ezate ko banda kozela kotonga. Ozo somba ozo tonga po côté na ye ba bitamba zali. Esika moko ya bien après ya bien benga maman Isabelle osomba terrain na o ya qualité ya propre ozo somba ozo tonga ozo vanda poza déjà na ba voisin. Courant mai ezali ba mourir to luka mbongo na ndenga malamu ndeko mwasa bi bango na mobile ba pasa kitamola ina vi wana mobile akenda ko bima lokola mwasi abimaka na baninga na mibali me mibali bango bazala bana mikie ba umeli na vi wana bazwi penza vi na bango bazala ki luxe na Londres elambe lamba mutuka ndaku na Congo ba mourir na ba mourir ekomaki na temps moko boye selon ba condition ya mboka wana ndenge bakenda kosala misana ma lokola yo nanga to sala kate to beta kaka ndenge ba yebisi biso ba lobi ke ba pesaki mobali condition ba lobi semaine ofobi mana 3 garçons toza na posta na bango mobali sala ka ndenge ni tanga bimaka na ba garçons wana lokola ya joue un rôle à mwasi soki a sepeli si garçon to garçon na kosala masolo ye azana technique ne azwela ka yango akenda kotika pona koloba ke ba bebisaka ba vie ya bana bato azala ka wana sombelaka ba copain na yango soki ba copain so ba copine ba copain peut jouer à mwasi ba portable à cher ba téléphone akabelaka bango ba mbongo abebisi ba jeune mingi ba jeune baza ba 20 quelque ba jeune wana na Londres atamboli na bango mingi ba mourir na ba moureuse ekomaki na tamba ebisi semaine oyo fobi mana mibali lokola misato loko jouer rôle à moi si fobi mana mibali misato baza baleke pa na yo mwana mbali wana atambusi makantine ska mibali na sabimaka na bango abimeka kana mibale fwa kokisa misato semaine komo ke na suka bolanda lisolo ke ko ebisa chef na bango ke na zuika ka mbala bité condition esengi semaine fo kotsa misato abi na zuika ka mbala babi il faut ça l'effort avant vendredi na minuit faut la biso ya troisième personne mwana mobala telengani ko luka batne so bimana bon aye ko benga moko si ba bimaka déjà ele ka moko na ebisi aza na France akendaki matanga mobala grande sœur ne akufi na France akozonga kaka dimanche na Londres na moment bazo sa mambana etombaka fo asisa rendez-vous na bango vendredi na ba monde ya Afrika taka et komi bango soki pe mercredi azo kokate mutu azomona na te isi bato wana nazo kokate mutu azate na pesi deja mbeba bite soki boye sala ngona mwana na ona kati ya ndako ba murene ba murese lisolo mutapesi ngeza pasteur mona Congo ser wana kende kolela kuna po akoma kosambele pe pasteur wana nda beta masolo ya boye balobi soki boye sala ngona mwana na yo ba murene ba murese boyoka mobala tambusi makanisa vandi 6 mois abike na komi na suka nazo zwate balobi na ngafona sala ngona mwana mwasi abi kwa mwana zana 15 ans mwana biso mobala 15 ans osala nango ndenge obana ndenge nyabi na na shwate fo mwana sala ngwe pa nanga posoki te balobi oyo koyela ngana yo toyebite ba murene ba murese botala maso tozo yoka ba témoignage tozo yoka ba mourir na ba moureuse ezo bangisa on dirait film on dirait théâtre mais ça ba histoire eza batu bazo sala na mokili ezali vrai balobi fa sala ngona mwana na ya 15 ans batata na ba maman moi c'est lobi est impossible ko bana ndenge nini papa lobi il faut na sala mama binga na okokate vomie na bima mama bima kenda kola na province azui na bandeko bana musuba kela na province c'est pas petite sœur na ekuna na Londres papa tikali na ndako a convaincre mwana na façon nyoso mwana lobi NON akoyi ko sala yango te papa est impossible soki ba mvuta ki mwana ndeko na ngai pa ya mwana esimbite mwana aboya lobi akosala ngote mama bengi papa ndenge nyabi jamais titongo etani mpecho aboyi naza kuti na lalite na sali ba prière nyoso na kosala ba film et tout pona aveugle bi ke esimba te moi sanga bi tika mwana soki zo simba te yo kotisanga na mboka nini boya bi zala calme to tikali na deju to na chance na ko forcer kaka yo zala kuna yo kozonga ka senga na resi mwana oyo moi ça zaika na province weekend wana ba komi jeudi na butu papa forcé mwana boya bi papa soki boye na kobenga police mwana zui téléphone abengi mama ne sika zalaki a expliquer mama lobi na komi lokola zoba
nazokoka korépondre mwana te. Papa take mwana jeudi butu vendredi mwana koka te mwana kimi. Bolanda lisolo mwana kimi na ndako mwana bungi. Mwana keko beta lisolo pa ya camarade na beta lango grand frère na ye abi mama bisaza na province na ozonga ka swe mama zongi babi vanda ti mama na bino akozonga papa atikali na ndako bamure na bamurezi bolanda lisolo mwasi alobi papa azokoka te mwasi alobi nazozonga dimanche abi petwa na kimi nayebi take benga mbila na obenge ayamba afonte peti ya kimi bamure na bamurezi bolanda lisolo bana baza na étoile baza ndenge peti ya kima kibongo papa tikali na ndako mwasi alobi nazozonga dimanche abi problème te zonga wana ezalaki vendredi batata na bamama mwasi alobi ayoka choc vendredi na mpoka azobenga mobali azoyamba te abengi mobali azoyamba te abengaki mingi ekomi ba 22 mobali arapela abenga mingi abi nazobenga abi nazalaki fatigué tellement nazalaki kolala te navandaki pongi eyibinga abi biso tolingaki tolongwa dimanche tozonga me tomoni tokoya kaka samedi jusqu'au kosala ndenge mpona makambo ndenge resita bi babaki nanga suka vendredi na minuit donc leo na minuit nde naomeko convaincre bango mpona koki susu te naosala nini naza na motu te peti wana kimi nasali tu lobi kutu nazalaki libanda naluki ate ya bikolo na resir nanga te nazo comprendre te pourquoi esalami boye bon naosola bonka alobi yo zonga kaka bamure na bamurezi ekoma na minuit mwana mobali eloko nini ezwaka ye toyebi te abima na ndako akenda kovanda na park na Londres akoma na park oyo amonaki ye kaka na nzambe bamonaki mwasi azongi avant zonga bandi kobenga mamba azoyamba te mwasi akoma na mboka na bango ayiko apprendre ke congolais akufi na park avande kaka na park akufi bamure na bamurezi mwana mwasi alobi eza na bamasolo eleka na ba 2014 15 16 17 bakongole bakoma ekokufa mingi na bapark oyo ake kovanda kaka na park moto akufi makambo ebele bande ekoleka na baliwa na kati ya bapark wana na Londres mobali akufa ye na park alobi ntango mobali akufi ye moko amilobeli keseke bato na ye bazwi papa akokai su kovanda na ndako na bango te akomai kovanda pa camarade ntango mobali akufi ti bakunda mobali ebembe wana ewumelaki pare leta umisaki ebembe wana mpo akunda ngo vika akufaki na park basala botopsi bamona eloko mobali akufela te bakuta ye ota mosusu mosisa moko ekatani eloko te mobali akufa propre na park ti lelo verité eliwa mobali wana eyebanaka te kaka ye moto ayebi ke bazalaki na bacondition tango mobali wana akufi vi na bango ekotaki désordre tango bakundaki mobali wana petit tiara mobali na Kishasa ateka lopanga mobali biloko nyonso etekama ndeti na filme ti leo bazasu na eloko moko te na maboko abombaki likambo wana bambula ebele masantaka kaka mabe likambo ke basimbaki eza kaka ye na mobali ne bayebaki yango ni bana kaka mwana oyo mobali mutakomaka traumatisé akoma koyebisa bato ke papa alinga okufa abanda oluka sala nga boye abetela ngo na bafamille soki mwana azoloba lokola moto liboma bilobaloba mama tiaka lobo na litama azotala mwana mama tikala lokola kizengi so batuni mwana obeza sola bi wi abande pe koyebisanga obande koloba nini abande ko répondre bato te ka mwana moto obeta papa avant kufa avant 2 jours abande compliquer nga mwana 15 komaki bilobalobo nze moto mwana eninganaki mama olema mwana ba prière a négligeaka mwana bandiko kola to mwana ko 17 ans 18 ans mwana bandaki ba fia mabe na Londres mwana komangi na ba groupe mabe makambe bebe na ndenge to beta so be serwa bi mwana na azaka na prison asala eyoma akota prison ya tikala kina sucia mobali ndenga kufaki abomba secret na mwande akomaki mutulo ko eninga na mwana komé mobulu sima liwa papa seleka ba 4 ans mwana komaki mobulu mwana ba dégâts ti bakanga mwana batia mwana na prison esalaki ke amonaki akomaki na suka esengaki akende Congo tanga akendaki Congo année passée ndaki ko rencontrer lisolo eleka bambula ebele ke mobala akufaka na park eza lisolo lobi te po mwana wana après 4 ans liwa papa akokisaki lokola 15 ans kuselo kwa ndeti 19 ans
nde mwana akomaki na mutuli koliko leo to bamwana aza na prison. Selon lisolo banda mwana kota prison tozokende pe 3 ans mwana aza na boloko. C'est que ça lisolo moko c'est les déjà bané. Mais moi ça vanda kana ba problème mwana auti ko bisange pa pasteur moko ya munene na Congo auti ko lele pa ya pasteur po asenga ki ba prière. Ndenge ba komi ko bondele Nzambe avouer makamyo sa mabe nde bazai ko tambwa na mobali akoma ki na monda mabe mobali akoma ko kebima na batu ba mininga ne mibali me bazala bana mikeya acceptaki ayeba kate chose ki envoûtement mobala kotiaki na bamondi wana yebaki na minute oyo mobala azosola na bato boye na minute oyo mobala osala prière abo nyonso ezalaki mpo na mbongo barule na babelle voiture alata basapata kitoko azala vraiment na vie moko ezalaki luxe mais na minute oyo vie ya luxe wana eza te pona koloba keba bien mal ki ba profitaka nango te sima liwa papa leki na mwasi asala désordre moko biloko nyonso na Kinshasa etekama biloko se beba toza pa na eloko toloba te ko papa tikela biso yango etelema na bana ezate mwana moko akota prison ni baye na zana bango ya basi si bapusani mabala pe ezate nazo bokola bango kaka bongo po ya mobali wana zaki leki azaki lokwa mwana ni balo ya 15 ans wana azaki pe na yana zaki liboso na ye lokola mwana akota prison na âge ya 19 ans siko lisongo suba 3 ans passé c'est que moi na pe moi c'est akoli libala te oya leki azaki moi calme azaki koloba te ba sente abota na Londres mama abi vie ekoma na nkaka mbilinga yanga kende pa pasteur ko luka prière tant babonde Nzambe nde pasteur asengi alobi masolo ya bofo bobeta rango lokola makambo leka na vie na bino quelque part lokola ba témoignage soki okolinga mama Irene abeta ngo pona kolamusa baninga basi o bazana mabala mama ozolanda mama Irene papa vandisio tana oti ko simba yaya keba mutu na muta ko samba na tour na ye pena lola libala ekozala te ba murena ba murezi libana lola ekozala te ekomi lokola mode mobala ke ko simba a initier mwasi ke mona couple mo baza batamisala mabe bozoti avia bana wapi o eza bisengo tango mokie ba million sozo mona ekotikala mapango ekotikala toko kufa botela batambongo bazokufa pourquoi vie appréciée ba témoin tozoyoka yango partout atande ko na biso mama na biso kalanga azokotsa ba témoignage ya makasi et puis quand bata Londres basalibo ezosala kobanga ezosala pasi ba mourir na ba mauvaise ba mboko toye ko vanda na poto ezala makambo ebele ezalaka pe na semo bakufa trop na ba parc na ba Londres wana moi so alobi abi mobala kufaka na parc milimo wane komandaka ke kovanda na park mobala bima na ndako molimo wane bengai akenda kokufa na park si leo na fambel be baratina mobala kufela te o asala crise na park ebembo wana eumelaka na maboko ya leta pona kolandelango banda bakundai mwasi mutu ezaka sumalamu te bana vie beba moko na prison do muni ke bomengo moko ya tango mokie yango to sepelaka na bozwa Nzambe na biso soka pesi biso condition ezalaka te ozoluka kutu musala ozolaka Nzambe sunganga na zwa musala soka ba futinga salaire nanga liboso na kopesa ngo dîme oh Nzambe aza bien azala na colère riche na bonté ozola kanzambe umetongo bako futa yo moko bandi ko milobela so na pesi mbongo nyoso na dîme bongo courant na futa na nini e bongo lobo na osani na saka action de grâce na saka ta 50 na enveloppe bongo mwa wana na futa omoni kokokisi promesse opesa ki Nzambe te tango zai ko sengo lobaki maloba mususu tango zio maloba mususu mais Nzambe lokola zala na colère riche na bonté apesa musanti lelo ozwa kutu na contrat libela okoma ko sa na pe apesa santé makaso kendaka musala wana mais côté bokendaka tango ba pesio mitindo ke mukolo boye na minuit soko salango te sans pitié ndeko nanga tala ba conséquences to banga Nzambe Jésus-Christ revient bientôt Nzambe aza mukolo ana suki pembe ana sagesse mutokena maela zate tanga sala kimiso apesi makolo apesi souffle de vie apesi santé apesi mabota apesi mayele ya ko kleba entreprise ya ko bokola bana bandeko nanga to luka mbongo na ndenga kimia vie appréciée futaka te mutnyos na sena tango alinga apparaître kaka zala bien na belle voiture na bilamba ya bien na mbongo ndeko nanga après liwa pe ezali oui liwa ezali tokokufa esengo nyoko za bisengo nyoso mokilo bungisa bomoi na yo mwana mbala kufa 20 selon lisolo ya mwana mwase mobile na kufa na âge ya 45 ans azalaki jeune akendaka 20 na 45 ans akendaki vraiment 20
pona nini kozwa vie ya presse basali na vie wana bombe ya mbongo pe bambula ebele te bandeko na nga basali soki 7 ans ya kovivre soki 5 ans ozino mbongo moko courte joie pona 5 ans 6 ans odumi mais obebisi vina obebisi na vie ya bana sima liwa ya moto ya misala boye bomona bana baonde bakomaka bomonaka biloko na bango ezaki éparpillé eza biloko malamu te yango ndeko na biso ya mwasi akende kobeta lisolo epai ya paster na Congo Kinshasa mpa akende kosala bapriere badelivre amemaki na bana ne na Kinshasa nde balobi bapesa mama Irani Masiandoki abeta yango mpo na kotalisa basi mingi oza na ndako ya libala mobala aza na misala mabe abandi kokotisa wa mama tika libala wana na lola libala ekozala te basi mingi bakoma basosie na mibali na bango koma yo mwasi ondima mobali no na ndako papa bana na yo akenda kopesa nsima epai ya bana mikie ya jouaka rola mwasi yo mpe mwasi oyebi yango mpo ozalaka na saki ya bien mpo ozalaka na chaussure ya bien mpo apparaître kaka na miso ya bato oaccepte tant eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nzamba pambola bamouré na bamoureuse okuta na lisolo ndeko nanga ko hésiter te partager yango ko bomba ngo na WhatsApp note ko bomba ngo na téléphone note tindela ngo ata 2-3 personnes de façon que ba mama ba yoka parce que comme mode na poto mobala zaka moyibi amelaka batumbonga voyage akotisa yo na cop mama kokota na cop mabete kokota na cop mabete pona lola libale kozala te mobala asalaka ba makambuna mabe asalaka ba bêtise ki moyibi ko escroquer batu akotisa yo mwasi na kati ya musala wana ekoma lokola compagnie mobala ke kosimba bisimba simba kisi boyambaka ba esprit mauvais na kati ya ndako yo mwasi okoma ko supporter okoma ko accepter po nini bozala kaka bien mukile mona bino lo nazo talisa onde kwa mwasi yo mtoza na mobali ya moyibi amelaka batu bambonga ba voyage ayela ko basango yo koma ko couvrir mobali yaya bange sambiselo bange sambiselo po tribunal nzambe ekozala na rappeleo kaka na lola libale ekozala te kokotaka na lisuma mobali te kokotaka na lisuma mwasi te teya mobali na yo zongisa na nzela ke viu eza via malamu te yaka to yamba yesu masia akoboya biso te bien que tozaki na ignorance tosalango panda inane totika le temps teya mobali me yo po yo zala l'aise na libala po zora bambongo lata kosunga ba bot famille na yo ondimi kokota na buzoba tata ya bana na yo akenda akobima na baningane mibali na ndako azali mobali azobotiso bana na libanda ya komi mwasi epai ya mibali ya bana mikie ezali pasi nyonso wana pona nini pona kolata po mokili emona biso tokosamba nzamba pambola bamouré na bamourezi nyonso pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana moto azongi te tokutani mbala nsima pona kobeta masola solo biso tobetaka aubergine te bandeko bozobenga mama Irani Masiandoki pona impératrice MK na kati ya Autriche pona kosomba basiper works ezali ya kitoko na priya bien ya tekaka basiper was na ba grand super impératrice MK na kati ya Autriche soko lingo zoye obenge na plus 43 67 64 53 21 69 okozwe moko impératrice MK asola kitoko makasi pona bandeko ya Allemagne partout bozobenga pona kotinda ba carton nangola tope na Congo Kinshasa toza na Pochan Handel mobange na shipping na kati ya Cologne na lobaka ya totindi carton diamant ebungaka te benga mobange na shipping Pochan Handel na plus 49 152 0 251 77 31 balobi number 1 mobange na shipping Pochan Handel na kati ya Colonne bana Bundesliga ya kosepela publicité na kotiseli bino bomoni na débit ezali ya Iden marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na bino na Congo Kinshasa bolanda Iden marché yeyo bolanda benga na numéro wana ozo biloko ya qualité kalate ba fete ya bonane olingole sanangola benga mama Sandra na kati ya Switzerland na plus 41 79 19 70 63 8 na suka olingole sana Congo Kinshasa benga Iden marché na image o na tielio zwa numéro bye bye.
Eden marché Lidl na kati ya Kinshasa. Ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Eden marché. Eden marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport. Lidl na kati ya Kinshasa, Eden marché na biloko ya kolia ya qualité. Bobenga bokozala jamais déçu balobi Eden. Oui. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptisé Naïna Otika Biloko. Biloko. Toujours Otika Langa? Yeah. Maman Ideni na Londres. Dans la sac à makala, demi sac à fufu, sac à semoule. Lili, loso, huile na café tomate. Nyonso yanga. Maman Ideni abaki asala osibisi oyeba te. Ayebisaki ngai. Bakoya kotika biloko me na ndima ete ngai nayebekaki eza lokuta. Ya solo. Mais na moni peut-être eza réalité. Vraiment. Eden marché. Eden marché. Eden marché, vous avez fait, vraiment. Vous avez fait. Nous sommes au Tigiranga. Si on est au Tigiranga, boy.